Good evening, ladies and gentlemen of YouTube, Facebook, Meta, and Messenger, and all the other media that we use. This is Professor Yalengi coming to you from New York as usual. I'm coming to you today to again share with you about the struggle that is going on in the DRC, in the Congo. Okay, and so as usual, I give you some of the evidence we have, some of the documents we have, so you know what is going on in the Congo, in the DRC. What is going on in the DRC is that Rwandan Tutsis who control Rwanda have taken over the DRC in the Congo. So they have invaded the DRC, they have occupied the DRC, they are controlling the DRC, even as we speak now. So there's a document that is on the internet you can read. It is titled Open Letter to President Obama. Open Letter to President Obama. And then the subtitle is On Truth versus Lies. On Truth versus Lies. An open letter to President Obama. So please follow that, read that letter so you can understand what is going on between the DRC and Rwanda. Because Rwanda controls the DRC. Rwanda controls the DRC. So please follow that. Now, as usual, I'm going to speak now to the Congolese people. Mbote batata ba mama bandeko bana mama Congo Zaire oyo wabino professeur Yalengi aye lisusu lelo mikolo mileki kamwa mingi boyebi ke bitumbeza makasi bo nakoyebisa bino pourquoi bitumbeza makasi lelo parce que tozali awa ngana za na New York biso en États-Unis musala toza kosala ezali ya mukete musala tozosala ezali ya munene. Donc, moyen au soko ozoko bunda contre ba Rwandais Tutsi ozali bazali koluka yo na yebisa bino mbalebele lelo tozoloba awa pona sala émission oyo ezwinga tango pona kokolite pona ba Rwandais Tutsi basalaki nyonso liboso ba hack na kati ya na kati ya laptop nanga après ba bloquer internet. Donc moyen na sala émission ezalaki te mikolo leki ado na bundi na lite ti kuna na fungoli nini laptop nanga pona sala émission na bandi ko lelo oyo ezalaki na sala émission banda kala na bandi ko préparer émission pona sala ngo ba koti na kati ba bloquer ba effacer kutu biloko na préparaki. Donc il fallait na bima lisusu na luka qu'est-ce qui se passe na luka na bloquer bango na luka ke laptop na ngamo na contrôler yango parce que bango nde bazali kokota na kati ko hack po ngana sala émission te. Donc na sali makasi ti na bloqué bango maintenant naza capable ya kosala émission. Donc naza kosala ngo naza ko enregistrer après na kolekisa ngo bo excuse ngai soki ezali live te mais boyeba ke nazo sala quand même émission lelo. Donc bon natuyeli bino wana pona botia ba commentaire tango bokola nango show now. Donc sikoyo to banda émission poto banda émission na kotia nzembo ndenge na tiaka liboso me liboso na banda ndenge na sala liboso na bino soki na ye na yaka na betaka tolo na kombo ya Yesu Masiya ngana yaka liboso na bino Jésus Christ de Nazareth oyo aza mokonzi nanga Seigneur pe sauveur nanga
oyo abatelaka ngai ye moto abatelaka ngai soki ye te menaza te. Donc yango wana ayaka na liboso na bino na kombo ya Yesu Masiya. Alors poto banda ndenge boyebi banda kala nasalaka émission tosalelaka principe moko kaka ke yo congolais pe yo congolaise oyo olingi mboka na yo, olingi tribu na yo, olingi famille na yo, olingi province pa yo uta tozolo baba province to ba Rwanda batia te province ya minene tozaka na ngokala. Ezali 11 province wana. Soko olingi nyonso wana koleka mama Congo Zaire, oza komerite mama Congo Zaire te bandeko nanga. Parce que lelo oyo tozolo awa. Mboka ndenge bokomona l'émission ndenge bozomona zoloba ezoleka na sa problème lelo toza na ngo ezali ke mboka ya Congo eza na maboka ba Rwandais Tutsi. Ba Rwandais Tutsi nde basimbi Congo. Ba Rwandais Tutsi basimbi Congo. Yango soki yo lingi tribu na yo, famille na yo, province na yo, ndinga na yo koleka mama Congo Zaire, oza ko mériter mama Congo Zaire te bandeko na ngai. Alors, poto ba émission tokolana mwa nzembo moko. Bon, donc bolanda après nde toko solola. Nasli Lungata, les princes du refrain chante. Purchase your tracks today. Loba na loba ki toko vande la bango na ibada shi. La vérité blesse Valérie Kisula. Yo talaka jamais toya hôpital général to pa kisaka maladie. Hôpital général soko poti malaria. Nyonso eza gratuit. Nyonso wana ba toilette solo ba douche solo na milieu sanitaire ezalate. Les autorités sanitaires soki bomonyo zo simba te fo boyebela. Naloba lisusu aske ba okanganga te. Ba pesa na grand marché na ba salle d'étalage bazokanga. Naloba lisusu aske ba olukanga te. Kabatax aske bo jeli biso déjà ba poubelle biblique. Kabatax aske bo jeli biso déjà ba lumière publique. Kabatax na yoki bo bakisi mususu na libomba zelwa. Mokonzi tosombaka ba vignette bo banzela pe bonga ekoma mbonga vignette kutu na kutu muke. Ya normal te. Ya normal te. Peuple, ya normal te. Ya normal te. Ya normal te. Peuple, ya normal te. Ya normal te. Dictature les cas démocratie n'a pas bien fait. C'est que ya normal te. Mobutu dictateur, Omar Richard. Mobutu dictateur, Baraja Inga. Mobutu dictateur, pas de guerre à l'est. Prime Sosoko béni à terre. Mais la démocratie toujours qu'on voit na babiaka pe masashi. Ya normal te. Depuis Congolais, peuple lali. Congé parlementaire, à Kena Poto. Après qu'on met ma bapolo, n'attend propagande to voté. Ya normal te. Son asombi si la bite, pour qu'à Ganala Nakayo n'a suivi. Ya normal te. Gratuité et côté corruption n'a pas interrompu, n'a pas devoir. Ya normal te. Nazana fond ya 10 000 francs, bah me mit ça sami. Yes, kindo kite. Loba. Naloba lisusu. Loba. Aske ba olukanga te. Loba. Roya peuple boyebite na simato réclamé comme infraction. Ya normal te. Koulou na botoli, police botoli. Nkolo yesu kindoki te. Toute autorité bien de ya bino e uti na gege. Ya normal te. Ingénieur Malik petit garçon, Piki Masala. Alors que le lobate. Maître Zege Bakao spectacle et dingwe na kati église. Ya normal te. Tatara kobuka kama shebimi na pete ya banzela bangambu. Ya normal te. Justice peut travail échanger comment injustice trouble na ba chômage. Na yoka bandundu eza na mai oye komi mai ne bandundu. Ya normal te. Bopesi nga fungo la toilette ya kotondisa toilette bopieta. Ya normal te. Salaire mati, dollar pe mati. Seke. Ya normal te. Peuple, natangi koma mutu. Ote. Nafingi bakonzi. Ote. Olingi nini? Luba. Purchase your tracks today. Ya normal te. Nalobi nangabe, na osalaka musala ba defiti babusana. Nalobi nangabe, na buboti na bango na butuba ya kulukala. Inzambe.
y'a normal te, y'a normal te, y'a normal te. Marambo tozo vivre na mbugu, y'a normal te, y'a normal te. Peuple, y'a normal te, y'a normal te. Naloba lisusu Aske ba olukanga te badepute baya na tanga propagande tovote bango bake na assemblée pe na pete ekoma na assemblée provinciale bango bazwa 40 biso tozwa 30 na ndeni me babosani ke biso na bango rendez-vous 2023 baboyanga noa na bajaba polo baboyanga noa na bajaba kepi baboyanga noa obovote mulunzo na betukele awa na ndeni baboyanga noa Carlos Faral manager Jisé Jaspo Little Dance mauvais côté pro yebiselanga bango baboyanga noa Jassier Kwedete JR Mbimbi Claude Bisumu Ismaël Ndukute Erichembe yebiselanga bango baboyanga noa Rachidi Mili Mompia Olenga Abeko Dekire Yotalara Merveille Nadiabio Mauvais bel ingénieur Jires classique Jibon Lituka Le Bisigen Tosha Toshibasi. Bon, bandeko bolandi wana eza normal te. Makambo zoleka na Congo Zaire eza normal te. Biso ba Congolais soki tozali pe ko comprendre te, donc ekozala faute na biso moko, faute na biso. Makambo zoleka na Congo eza normal te. Eza normal te. Biloko nyonso tozosala na Congo eza normal te. Na kozala mulai te lelo. Batata ba mama bandeko. Alors tokolakisa bino moi quelques ba photo poto yebisa bino pourquoi toza koloba que problème numéro 1 ya RDC ezali batuchi bazwi RDC kasi biso bazokosa ko condamner Rwanda na Félix batuchi baza kokosa biso ba Congolais que bango bazo condamner Rwanda na Félix alors que Rwanda bango baza ba Rwandais tuchi bango nde bazo contrôler mboka na biso baza ko travailler na compte ya Rwanda mais ba botoli mboka na maboko na biso toyebi yango ndenge nini batata banga bandeko toyebi yango ndenge nini tobanda nanu awa mutu oyo aza premier ministre ya Rwanda ya RDC Michel Samalukonde azali occupant aza Rwandais tuchi na teli bino wana ba document tango azalaki na Montréal na Rwanda community abroad donc la communauté rwandaise à l'extérieur sorti nango yango wana omoni photo na ye yende na 2017 ya azalaki l'un des présentateurs na Canada azalaki Rwandais tuchi aza Rwandan community abroad la communauté rwandaise à l'extérieur mutu abengisaki ye na Congo na RDC ezalaki Hippolyte Kanambe parce que Hippolyte Kanambe na 2016 yende mutu azalaki mokonzi kuna bon totikaki ye avanda comme mokonzi ba Congolais baza kolia na ba Rwandais baza ko comprendre teke mutu batie na mboka na biso comme azwa tuchi ye aza koluka teke Congo ebonga au contraire aza luka a détruire Congo. Donc mutu aza premier ministre ya RDC Samalukonde c'était un Rwandais tuchi aza Congolais te. Donc biso ba Congolais tango boza distrait bazo yebisa bino bo condamner Rwanda bo condamner Félix na ba Rwandais bango moko bavandi na Congo bakomi ko condamner Rwanda bokomona ngo na suka na pesa bino ma video moko bon nani ayi après ye infiltré Rwandais tuchi Gilbert Kabanda bakamati batie ye na Kanai na Congo batie ye ministre ya défense ya RDC biso ba Congolais toyebi yango
soi-disant bamikonzi baza na Congo oyo bazoluka bakoma président na Congo oyo bazoluka bakende élection na Congo oyo bazolobela Rwanda bango na Congo. Ministre ya défense ya RDC azali Rwandais tuche akimaka na 98 tango Laurent Désiré Kabila abenganaki ba Rwandais akimaka azongaka na Rwanda. Na 2001 tango ba Hippolyte Kanambe na ba Rwandais ba bomi Laurent Désiré Kabila bango tu ba Rwandais bakimaka na Baruberwa na Banyaruka bango tu bakimaka bazongaki na RDC. Donc ministre de la défense aza Rwandais tuchi. Bon siko biso ba Congolais tozali kotalaka à gauche à droite, condamner le Rwanda, condamner ba mususu kutu ba vrai Congolais bazo ko condamner Félix bazo ba moto abebisi mboka na biso eza Félix. Sambo yeba ke Félix aza ekeko batie liboso wana. Pona bino botala Félix. Botala tribalisme, soi-disant tribalisme. Alors que soba Rwandais na Congo bazalaka te tribalisme korei kozala te ata président wana aza mubluba. Tribalisme korei kozala te bandeko. C'est les Tutsis qui font cela. D'ailleurs, tous ces gens-là bazoko pesa bango kimokonzi, bazolo ba musuba baza o ba Swahili, o bazali ba Luba, o bazali ba Katangais, tout ça. Nyoso wana ba Congolais to yebi yango. Donc, premier ministre, aza Rwandais tuchi. Ministre de la défense azali Rwandais tuchi. Makambo oye wuti wapi batata ba mama bandeko. Ebandi lelo te. Entre 2006 na 2018, ba Rwandais oyo mibale Paul Kagame na Hippolyte Kanambe basinyaka ba accord tango baza ko brade ba okamata ba Rwandais tuchi bazo kosa bango na mboka na biso ya RDC bazo okamata ba Rwandais tuchi bazo kosa bango na armée bazo okamata ba Rwandais tuchi bazo pesa bango misala na Congo après avoir koboma Laurent Désiré Kabila na 2001. Ce qui se passe aujourd'hui, eza biloko bandi lelo te. Ba tuchi bazaki na plan. Hippolyte Kanambe oyo basalaka comme Joseph Kabila ezalaki plan ya batuchi déjà. Donc biso lelo oyo, biso ba Congolais lelo oyo. Oyo toza kosala, oyo toza koloba, oyo toza koluka ketodo oyo tobundaka. Toza kobunda à côté. Ndenge na yebisa bino na émission eleki batuchi bazolakisa biso montagne pendant que bango aza kokipe bilanga ya RDC bazui yango bavandi bino botalaka montagne bobelelaka Rwanda bobelelaka Félix alors que Félix aza na ata na pouvoir moko te bandeko na ngai bozo kotelemela Félix aza na pouvoir moko te na yebisaka bino kala na aza démon basalisa ye ba cérémonie donc aza lokola mutu moko aza envoûté azoka mutu moko azali esprit na ye bakanga yango bayebaki kaza mayele te bayebaki kalingi mbongo bayebaki kalingi basi bayebaki kalingi bisengo bakamati ye yo yaka petit tokopesa yo place oyo me yo okoki kozwa na yo mbongo ndenge olingi okoki kozwa mbongo ndenge olingi mais eloko moko kaka makambo ya Congo etali yo te pesa ba promesse ndenge olingi loba ndenge olingi okoki kobongisa mboka te okoki kotonga ekole moko te okoki kobongisa mai ya Congo te okoki kobongisa social ya ba Congolais te okoki kosala eloko moko te yo okoki yiba mbongo na yo mbongo ya Congo d'ailleurs eza ba milliards na ba milliards yo yiba quelques milliards na yo quelques millions na yo tokoki pe yo te yo obandolo bakaka oyo biso tokobanda koyebisa yo yango wana mwasi na ye Nyakeru Rwandaise tuchi depuis bato à Londres bayebi azaka Rwandaise tuchi kuna
grand sœur na bayebaki aza rwandaise tuchi sikoyo akomi ambassadeur ya Congo soki epai wapi soki na Kenya soki wapi hein? Donc baruberwa banyarugabo mena baza to baza na Sénat baza boye bavandi na présidence parce que bango nde baza kocontrôle masolo bamatisi ubwenga na niveau supérieur biloko Félix azoloba bavoyage nyonso wana ezali bapesi bino distraction ekomi nde na niveau wana donc bozomona wana Kanambe na Kagame de 2006 ti lelo biloko to ezoleka kuna moto akocontrôle masolo sikoyo ezali Hippolyte Kanambe na bandeko na barwande tuchi ba James Kabarebe oyo baza na tikala na Rwanda kuna. Donc mutu nyonso aza na mwa mayele congolais nyonso tu oyo aza na mwa mayele batata ba mama ndeko soki mboka na bino premier ministre aza oyo ya utake pa banguna ministre ya défense aza oyo autaki pa banguna bo gagner guerre ndenge nini hein ata balobi basoma mindoki ata banani oyo pays nini oyo batindaki avion mobima na minduki na Goma po babunda ngo na est eza wapi lelo eza wapi Turquie mutatindaki yango eza wapi lelo nani azo contrôler yango ministre ya défense azali Rwandais tuchi bino ba congolais bozo bunda compte ba Rwandais tuchi ata bolobi M23 zaki ya Félix oya siko eza ya Félix azar yete muta atina ibango na Congo ba itizaki ya Félix comme ba Rwandais bazana na présidence ba décider ale salaboy ale yo Félix tia bangwao yo Félix salaboy parce que ya ko sala nyonso oyo batindi ye Félix azo contrôler ba M23 te eza Rwanda ba Rwandais tucho bazana Congo ba Rwandais tucho bazana Congo donc na la sabino livre Mukanda Oyo, c'est le livre qui a fait peur à Hippolyte Kanambe, avec lequel les Américains l'ont menacé en 2018. Ainsi, Kanambe a accepté de quitter. Biso ba Congolais, ce qui ne connaît pas Congolais a sali loko. Toko luka kopesa ye crédité, c'est que ngana za na besoin ya crédité. Ngana za ko bunda po Congo za la libérer. Parce que si Congo est libéré, Congolais nyonso, Congolaise nyonso a se retrouver batata ba mama ndeko. Mboka eza tellement na mbongo, eza tellement na ba richesse que ba Congolais ba kolo ba ke ba za ba paresse le ko ba Rwandais to travailler te, to sala bilanga te. Po ba tuti ba ki ndenge wana. Ba ki ko tala ka ba ngombe. Ba ngai musala te, musala bango kokosa koluka ko détruire ba bateau baza pemene mokonzi po bango ba se retrouver tango ba utaki na Uganda bazongi na à partir de 90 na 94 95 96 97 Kagame na batucho ba utaki na Uganda ba bomi ba utu nyonso pa ba botola bilanga na bango ba botola ngombe na bango ba botola ndako na bango na Rwanda mutu aningi koye bango kende kotanga Mukanda ya Judy Ever, l'éloge du sang. Mais au livre, au Tobimisaki, au Tobando Benga di Banga ya David, au Yeza ya français, édition en français na Telbino One, édition ya anglais ne total bimaka en même temps na o ya français. Et bimaki na décembre 2017. Tokamati tokoko pesa 5 copies. Mama oyo azalaki ambassadrice ya États-Unis awa na New York. Mama Nikki Haley oyo azasiko candidat à la présidence ya États-Unis. Tokende ko pesa ya 5 livres mususu ekendeki na Maison Blanche. Toyebisa bino tozoloba yango. Na janvier
en janvier 2019. Donc, avant l'élection, tokendeki na sur na bosani banengo te. Na janvier niki yeli akendeki Kinshasa akeko kutana na Hippolyte Kanambe face à face akendeki na livre oyo alakise mukanda alobi na ye okopose lisusu candidature te soko opose candidature biso tokobimisa makambo ya livre oyo tokobengana yo na bato na bino na Congo. Il fallait Hippolyte Kanambe na cadre ya obwenge ya munene ya obwenge bazonga bakende kosala bakalki ya sika baluka nani bakotia wana yana bakende kopona Félix. Mais le bateau nayebi bakongolais mosusu bazoloba pression ya bakongolais bamarche bakongolais basalaki biso bato ya Europe basalaki bapression batata bamama bandeko. Hippolyte Kanambe azali wana depuis 2001 tango abomaki Laurent Désiré Kabila. Bakongolais bamarche mbalaboni. Bakongolais basali pression mbalaboni. Et c'est Hippolyte Kanambe alongwaki. Et c'est la 2006, et c'est la 2011, et c'est la 2016. Kanambe alongwaki te. Ba américain de bakendeki kolakse livre oyo. Bon. So bo pesinga crédité et ça le côté de naza koluka crédité nazolo batoye ba vérité poto ye bandenge ni tokobundela mboka na biso. C'est pour vous dire que batata bamande et loko batuche bavandeli na Congo ezali identité ya ba congolais ba yibi. Hippolyte Kanambe abanga livre oyo de telle sorte que tango e bimi tango niki heli akei ko trouver ye na janvier na février wana Hippolyte Kanambe na barwande tuti batinda équipe mobimba awa na New York po baya ko boma ngai. Yase ayeb sabino. Nzambe kaka salaki nde ne bazwaki ngate. Nasina loba yango. Eloko batuchi baba bazo banga lelo otozo même lelo otozo loba. Eloko batuchi bazo ko banga ezali ba exposé bango ke baza ba congolais te. Bozo ko sala nyonso bozo ko sala bémission token en élection token opposé candidature bozo nga ba même docteur Mukwege akene ko sala élection na Congo. Batata ba mama bandeko. Na uti ko laksabino premier ministre ministre de la Défense. Donc, la Sabino, moi, vidéo, c'est quoi, avant la série. Eza la docteur Mukwege. Eza la Martin Fayulu. Eza la Jean-Pierre Bemba. Eza la n'importe qui. Eza la Mutoyo à Mona Makilaba Congolais. Soki le loyo lobio que nous posé candidature, batata va m'amender. Soki yo lobio que nous posé candidature na Congo, au lobio lingo comme président. Oko sala campagne wapi, nani azo contrôler Congo? Nani akosali sa élection? Boyebi ke biloko basalisi Félix. Oya kamati atie baluba partout, atie baluba esiko bisika nyonso tout. Vous vous rappelez que quand Félix a commis président, baluba o bazaki na présidence pour ba pesa Félix ba conseil. O banana na kokufa bazaki combien? Presque 100. Boyebi yango. Bino kansi baluba ba tie muluba awa. Pona ba Rwanda ba longola bango to ba boma bango ezo combien de temps? Po ba Rwanda ba lo ba ke basali ba élection après allez. Muto koleka ezali un Rwandais tuchi. Egoza eloko ni ezo zanga po Salem. Biloko Félix azo sala wana nyonso za distraction po bino botala yango. Bolobela yango. Parce que so bino bozolobela yango. Bokotala vrai problème ya Congo te. Vrai problème ya Congo ezali identité ya ba Congolais ba Rwandais bazui ba vandi na Congo.
baza commander Congo, baza diriger Congo, ba Rwandais Tutsi. Et boyebe le réseau salam. Na moment oyo tozali, ba Rwandais Tutsi awa na États-Unis, esika oyo biso tozali na New York. Récemment, ba Tutsi basali babengisi conférence oyo basala présentation ya ba génocide désolé na Congo kuna contre ba Banyamulenge, contre ba Rwandais, ba Rwandais congolais, oyo ba Tutsi congolais. Hein? Babi mutuno sa kokende. Bandeko ba congolais oyo totravaka na bango. Bakende kiti na place wana. Bakotisi ata moko te. Ata moko bakotisi te. Récemment, mwasi moko ya mondele. Bon, abala, nebite soka abala malien parce que azwa komo moko Koulibaly. Une PhD, donc ada docteur na ba langue africaine. Ba salisi ye interview na la Voix de l'Amérique. Kuna na la Voix de l'Amérique, ye aza kolobela génocide ba congolais baza kosala contre ba minorité ya ba Tutsi, minorité Banyamulenge, minorité ya ba uta na Rwanda baza ba congolais baza kosala génocide contre bango. Kezali très sérieux. C'est-à-dire, Tutsi bayebi ke po bavanda na Congo, à partir des États-Unis d'Amérique, mokili mobimba fo indima ke bango baza ba congolais. Donc, soko lobisama, batesama lokonde babemise président, to babemise Okabanda, babemise président, congolais moka ngolo bazate, parce que bosi botiki bango baza ba premier ministre, baza ba ministre de défense, bozo lobe lokote, bozo sala lokote, botiki bango bino ba congolais boza na Congo, na biso toza na diaspora, tozo lobe la bango yango te. Moko congolais moka ko gagner élection à Zate. Parce que congolais moka za ko organiser élection à Zate. Nyo sa za maboka ba Rwandais. Tout comme guerre ya Est wana ekosila te. Ekosila te parce que ministre de la défense aza Rwandais Tutsi. Yazo contrôler ma solo. Baza kosilisa ba officier ba congolais ba soda congolais bazo ke na Est kuna bazo silisa bango na koboma. Ba opesa ba minduki ya solo te. Ba opesa ba masasa solo te, bazo opesa bango salaire te, bazo koleisa bango bien te. Donc parce que ministre de la défense na ba généraux bazo ko contrôler sur les régions militaires wana kuna. Bango tout baza ba Tutsi batata ba mama bande. So c'est l'identité congolaise nde evandisi bango na Congo. Dans l'entretemps, baza kosala tout awa na Amérique pour être Amérique andima ke bango baza ba congolais. Donc bato bazolo ba ke boy baza ko zakula bavandi kuna pour les États-Unis d'Amérique. Je vous ai expliqué la fois passée que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, biso ba congolais ba kolomboka. Surtout tozo contrôler mboka na biso, b'intérêt ya Amérique kozala protéger. Mais ba Tutsi ba dévancer biso na katre ya obwenge, biso pe to vandi to accepter que bango ba diriger mboka biso pa nyonso bazo ba totala biso tozo tala montagne ya Rwanda, tozo tala montagne ya Félix. Bango kuna baza ko contrôler mboka. Bao sala tu ngai avant na sala émission na ebisa bino ne bande. Ba koti ba bloquer internet na ngai. Na buni si na longoli angwale. Tango nazo ko me préparer pour na mission ba koti ale ba bloquer. Ba longoli bo effacer kutu ba dossier na salaki. Il fallait na reprendre liboso ko luka ko bloquer bango na luka na sala émission na ko enregistrer ngo après na collection. Voilà le problème nabiso numéro 1 batata maman mande. Donc nazo yebisa bino po ete boyeba
Bon, na kotia avant na passer na vidéo ya suka, na kotia numéro ya téléphone ya émission na biso. Batata ba mama bandeko bino bandeko nyonso bo bandeko komela nga na WhatsApp. Na nini nayebisa bino. Téléphone on a bana sala na yango na bomoni depuis na bela kati sikoyo naza ko répondre ba message na WhatsApp te parce que téléphone ya WhatsApp ekufaka. Tanga na bela ki na yebite so basala ki yango nini so ba Rwanda bakota kuna basali nini na yebite. On ne pouvait pas réparer ça. Ndeko na biso mubundeli tozaka na ya wa Jean Bart ye mutasala yike a pesa mbongo pour toza téléphone mususu. Donc na osenga bino boy. Soki bolande émission pour tango bozo koma na WhatsApp siko pardon botia ba kombo pembeni ya numéro ya téléphone na bino tango bozo tina ba message tia kombo na yo parce que il faut na refaire liste ba contact on azaki na WhatsApp pour ete na yeba nani azako koma nani azako tina un message. Donc soko komi na moni quelque bato babani ko koma depuis na téléphone na sika botia kombo na bino pona yeba nani azako benga nani azako komela ngai parce que téléphone on est je ne pouvais pas récupérer quoi que ce soit. Voilà. Alors tout passer na vidéo ya suka na donc kozala wana information wana tout passer na vidéo ya suka bolanda vidéo oyo. Guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où le Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamurenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse, si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas, parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pas-là. Tata ba mama bandeko bolandi video wana mutu wana zoloba
ezali Gisaro mwana ya tata oyo Gisaro oyo afondaka mo oyo ya Banyamulenge na 1976 1976 tata na ye nde afondaka mo wana ya Banyamulenge aza Rwandais tuche mais botala ubwenge ndenge nini ya salaka. Comprenez ce que le monsieur dit. Naebite. Est-ce que biso nyonso toza ko réfléchir ndenge moko ou bien tolingi ko réfléchir ndenge moko te? Gisaro alobi boye. Alobi problème oyo ya bagere oyo na ya mboka na biso. Et solution ya makambo ezoloka na mboka na biso eza susu ya makambo ya guerre te. Ezali susu ya guerre te. Abi biso ba Banyamulenge. Toza sikona ba leader na biso na awa na RDC. Donc toza suna besoin ya Rwanda te po ya ko régler ba problème entre biso na biso ba Congolais. Est-ce que vous comprendre? Est-ce que vous allez comprendre ce que Gisaro azoloba? Alobi ba Congolais entre bango na bango. Donc Batuchi, Banyamulenge, o bazana Congo, o bavandeli Congo. Donc to komi siko biso nous ba Congolais. Donc to ki pe sur Rwanda te, biso na biso ba Congolais to régler problème ya Congo. Bozo ko comprendre likamwana o bango bazolo. Parce que lelo o ndenge na lakisaki bino ne bandeli Batuchi nde baza ko contrôler Congo. Donc, Rwanda azana besoin susu aya directement te batika ba Rwanda Batuchi bavandi na Congo na ba soda Batuchi baza na Congo. Basilisa ko boma ba Congolais nyonso to baza ba leader bango bavanda lokola mikonzi. Donc, problème ya Congo entre ba Congolais et Sili parce que les Tutsi maintenant contrôlent le Congo. Ndenge Batuchi lelo bazo contrôler Rwanda. Ndenge Batuchi lelo bazo contrôler Uganda. Donc Batuchi balobi sikoyo toza suna problème te tolingi su muta kota makambo na biso na Congo te to régler ngo na guerre te. To régler ngo entre biso na biso ba Congolais parce que bango nde baza ko contrôler mboka. Ce sont eux qui sont des leaders maintenant. Vous comprenez le Kowana. Donc voilà numéro 1 ya problème ya Congo. Botambusa vidéo oyo na bato balimba comme ba président na Congo. Bato bazo sala bémission sur le Congo. Bato bazo lobela Congo, bato bazo linga ko kendo ko sala musala na Congo. Je vous ai dit na ebisaki bino na kebisaki bino na mbaleleki na lobi soko za Congolais ya solo ozana mayele oza kosala mwa business ozana ba moyen ya kokena na mboko sala eloko pona ko aider ba Congolais. Soki olobi okende na Congo okende kosala yango. Okende kuno okende kosala musala wana. Ba Rwandais tuchi bakoboma yo. Bakoboma yo soit na poison, soit na babeto masasi na ndenge nyonso. Neka bazoluka baboma biso ba tozandele à l'étranger. Tozolo bela Congo na bosolo. Donc ataba oyo bazana Congo na sena lobango ozana kati ya Congo. Soki Congolais aza kolinga kosala museloko pona mboka ya Congo. Boyebi kazo sala eloko ya solo. Bino pe bandeko na ye, o boyebi yango, bo beta mbonda te, bo expose ye te, parce que soki bo expose ye, ba Rwandais directement bake koluka ye. Bakei koluka ye. Bakoluka ye pa ba boma ye, bakoluka ye pa ba empoisonner ye, peut-être bakoluka ba boma bato ya famille na ye. Parce que vous les Congolais, moninga sala eloko yo lingi expose ye, ou bien o féliciter ye,
ou bien aloba osala mosala bien contre barwandais tuti bakoboma ye. Rappelez-vous ndenge nini barwandais babomaki bandeko ya Félix nyonso o babandaki kobima biso tokosukisa bango toso azuki mokonzi biso tokosukisa barwandais tuti. Vous vous rappelez combien bakufaki? Plus de presque 100. Donc soki oza congolais osala eloko ya solo ou bien oye moninga na osala eloko ya solo eya nécessaire te okende komibimisa batuti balobaka eloko te. Quand ils nous tuent, quand ils cherchent à nous tuer, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Yopo kufi bavandi nien. Depuis Kala, depuis Laurent Kabila, baboma Laurent Kabila, avant que Laurent Kabila baboma ye, Kanambe aboma ka officier boni ya Congo, ya armée ya Zaïre. Bawa bakene ko travailler na Kanambe. Balobi akanisaki bon so biso toke kolakise français tolakise ndenge kolata kazaka tolakise ndenge kolata cravate tolakise ndenge ya koloba na place publique akotouche biso te bakatumba mwanke baprofesseur Samaka Puto même oyo bazalaka bakritique ba Rwandais ya Hippolyte Kanambe oyo babanda kobenga bamédiocre lokola vie na biso cardinal Mosengo a critiqué bango. Ale balebiti bakosi babendi yaka na kingakati to peso soki 5 millions soki combien. Ale ye wana kei akanisi ke bo ye bakotouche yete. Alekaki balikisaki yete. Balie mbeka. Kyungu wakumwanzaza wapi lelo. Donc, pour vous dire, Batada Mamandeko, Sala Keba. Alors, oyo naza ko ajouter yango, pona bino bandeko bolanda kanga, pona bino boza na mboka ya Congo, boza ko travailler na Congo, pona na pesa bino, eloko oyo, eloko bokoki kolanda, émission bokoki kolanda po ete, Yesu Masiya, oyo abatela kangai, professeur Yalengi. Ye pa batela bino. Avant obimana ndako na yo ozokene musala. Landa ba émission ya oyo na kopesa bino osambeli obimi. Yesu Masiya akobatela yo. Po eloko naza kopesa bino. Bato bazana ba maladie oyo ezali incurable. Bazali kobika. Bato bazana biloko basalaka oyo ya masumu ye bloka bango banzela tu bazako banzela za ko kangwama bango bazako bika ba maladi bazako makambo ebele za ko salama na ina pesa bino eloko oyo ezali na émission moko eza koleka na internet kombo na yango Kanguka KANGI K.A. Kanguka. Bino bandeko na ngai o bozana na Congo ozala n'importe où. Pasteur wana zo osambela na émission wana okomona yete akosimba lo boko te okopesa ye mbongo te ya zo sambela yo zo sambela soki fwa na yo ote fwa na eloko wana yo okobika ata maladi eza incurable mokolo na yo tango okoka nzambe akobikisa yo. Bino pe boza ko travailler na Congo, nzambe ko protéger bino contre ba poison ya ba Rwandais, contre ba tanta ya ba Rwandais, soki biso ne stoyo ko sambela Yesu wana akobikisa biso. Bo télécharger yango Kanguka, bo télécharger yango bo bandi ko landa be émission ba enseignement zakuna chaque samedi ezana émission spéciale après ba témoignage pasteur assemblée pour na bato bazana ba problème. Bato baza ko bika basi babota kate baza ko bota bato baza na cancer baza ko bika bato baza na ba problème oyo sila kate za ko sila donc na pesi bino yango bino bato bolanda kanga parce que bomona kanga so bolanda nga na lobeta katolo na Jésus Christ na lobi yende mutabatela kangai yende mutaza Seigneur pe sauveur na ngai yango wana na pesi bino pe yango bino pe
bosalela yango, bopartage. Yesu Masiya, oyo apesaka biso mboka ya Congo, ye akobikisa mboka na biso, akodelivre mboka na biso na kombo ya Yesu. Po yende mutu atinda kantu mwana Yesu moki mbangu na Congo, aya kolobela biso di panda. Na tiki bino wana batata mama ndeko, na kombo na Yesu, bo partager, bo lande émission, bo te wa commentaire, na sala yango live te parce que na ina ba problème po na sala émission lelo. Yana ta on a eu espace na enregistrer yango, siko na poster yango po na bino bo te ba commentaire na sima. Nkolo Yesu azala na bino, mboka bakoko na biso nzambe asalisa biso te po te to récupérer yango. Amen.